balobi Boss TV talatala ya Congo awa na kati Amérique. Boss TV live. Badunda de poids. Boss TV live. Boss TV live. Si c'est pas nous c'est qui? On contrôle la neige. C'est nous on a le réseau. Voilà, chers amis, n'oubliez pas d'être connectés sur Boss TV live officiel, la Dance des States, la nouvelle philosophie médiatique. Et moi-même je suis là, donc bientôt là en Kinshasa, bientôt là partout dans le monde, Boss TV live. Donc, chers amis, il faut toujours s'abonner à notre chaîne parce que là-bas, il y a de vraies informations. Chers amis, ne vous trompez pas d'adresse. Cette chaîne, on a fait ça information à bien. Information à source, il y a balabala, il y a source. Il y a cette chaîne moko. Boss TV live. Je bienvenue à Djoumeya. Dans le Congo, bienvenue. Oui, Bolam, à Djoumeya. À tout le monde information bien. Le Congo a besoin de vous. Chaîne est à Moko, Boss TV live. La chaîne est belée. La Wana, la Longate. Boss TV live, qui toque. Oh, Wana, et l'autre. Boss TV, hein? Donc, ils sont la nuit, ils sont donc, on met la main à l'aube, quoi. Dans les... Hey maman, l'accent noir. Tu vas y maman. Yo lelele. Zenze kumani. Yayande. Zenze kumani. Yo lelele. Zenze kumani. Un Américain Congo. Zenze kumani. Zenze kumani. Merci. Oh, Boss TV kanganga lujuma twende. Yo lele. Eh bien, chers amis internautes, oui, Boss TV live. Depuis States, depuis Europe, nous tous en Kinshasa. Chers amis, je pense que depuis que je suis venu ici au Congo, j'ai pratiquement à peu près, en anglais, almost 3 weeks. I'm here because we been here. So, na bagi na bana liboso, na fief na uta, ngana mona limité. Donc, si on a un pont, je pense que na les gars na ba uniforme awa. Si vous avez un poto, de l'eau presque 7 ans. Donc, na les ba uniforme awa. Na fandi awa, na fana venu wasa. Na fana pe na kimbambula. Donc na ngaki dans la semaine ba na poto bino bokene mo avant, bokene mo kala. Ndenge quartier limité précisément donc na mombele, surtout mombele pena, donc na entrepreneur. Entrepreneur principal mombele, beaucoup de mombele na kati kuna. Donc na ngabi na banda Michel Liboso awa. Pour na tuna no batu, ba imboka ba alia ba nduwa ibela ben. À l'époque tant autant ba chik na on lega awa, ba ndago ezaki mo likolo. Mais le parler comme Mikousse comme Dimi na habité cause dans les années. Je pense que bana poto au bosana en Amérique surtout n'était pas qu'en Bawana à Michigan mais dans mettre mata Fanny Massaro Masarangai aussi le rôle montre le rôle à Hervé le panadi Olivier Elvada gouverneur à Springfield donc il y a un panté à Levendoudi Masarangai dans Springfield wana donc sans oublier Tatsuna bana Fala Barona maman la crise sérieuse donc bolongani ya panotis malamas tout ça on a blessé ngou mutona ba ganse lule tona ba fisto lunga to saka bulo donc na ça awa na pont o fa o ibi pont o ndingi zalaka à l'époque mais na kamu ile na yena mulu ba pale ko mikuse ba pale dini na ibiti alors tout na bana mboka ensemble na bino o ibi Boss TV a pour la vérité ngana lo ba vérité sans oublier Lisimu Kanala pas trop dans la mère de mes enfants donc maman a bivé Sylvestre de Germian donc en côte pena na kati tina wasa place ngana fanda pour ngana fanda na wasa en côte pena tina kati na so sa bayaya na so sa play par rapport pour nini to moni trop de foule pas l'impe comme dimi tanga na zaki awa na ba 2009 2001 pas les animaux à l'école mais pas les dîner comme c'est pour année le cause na ngezani donc ensemble na bino et puis ba o ba sa ba konza mboka boy ba mboka yekufa mboka ko sala boité donc tout ça on pona bino et puis gouverneur à ville pour soit soin et va tout limiter quoi surtout dans mon bel merci tous les ans merci chers amis tous au toujours oui bio Boss TV itasi mumba bulandaka surtout son lo baboye na mona baya na ngatu ya Galesbourg baya na ngatu maman flet isabe bile tuwe masarangai donc na moni ndeko mo awa na poser moi question au moment tomi tu stobi ndeni ni na ba 99 2000 2001 2003 na zaki awa ba parler zaki likolo lo parler comme dimi ba parler elingeli moi et puis poubelle par-ci par-là comment ça nini na moni ndeko mo awa ndeko comprendre bonne non santé bon ngai bien ça bien na comme on a modango
naza asie oyo navandi juste na milieu oyo yango wana. Merci. Tout le monde dit trop de poubelles. Tout le monde peut parler de qui vient à l'écolo, parler comme Linda. Base dans nos années, nous expliquons sur mon cousin. Bon, parler de zinda, base dans vraiment ezali à entretenir. Ba arriver à ba quartier net ba mai zo mona boy. Et ba tirage, ils ont zalaté, ba terrasse ba carniveau, ils a bouché, ba travail na sala en côté, ba komi ko boka ba foule par-ci par-là, ils ont komi matalikolo ba ndako etika na se, ils ont komi ils ont ki moule beti, ils ont ko inondé, ils ont buka ba palais, ils a libéré que ba timisusu ba ndoli ba palais, ba kimi likolo contenu ya ba mai. Et en plus kolinga ko évoluer faire évoluer moral ya moto ya ba jeune, pe ba jeune pour ba un esprit de travail. Il faut que les jeunes solliciter bango, solana bango, le gouvernement, esprit. Il y a matériel, les jeunes, pour les jeunes surtout les mboka et tambola, les pousse. Bango balingi trop, qu'on garde moi ferme. C'est ça. Merci chers amis. Merci bolani de kunenga lobindo kwa msimu dango. Yaza ana limite, za natif limite. Neti ngai na kula awa na uta awa. Donc avenue na bien très bien tina suwa kuna. Donc tout ça merci na réponse no pesipso. Mais tout le monde va konzamboga ti parce que mingi za ba konzamboga supendeni. Yipsa bana poto bali bana netinga. Parce que c'est en États-Unis. Na yé ceux qui n'ont moi idée na sana ko sala mo lo mo pe bo simba. Mais ce que yipsa bana poto mususu batikali. O ba la na yo na minute oyo. Surtout chez gouvernement ba ya ti ce ko bana poto. Ils ont bo senga ta na mutu mo malamu abima. Ako sa peut-être yipsa no bana poto avant to yipsa gouvernement. Bon, bana poto nyo surtout basana poto. Ba natif limité. Ouais, ba natif limité, Mombele, tout commune Kingaboa partout parce que ils a poto ba si limité pays Congo. Donc l'autre senga na bango point. Bango bazu chance babimi. Tant bazu chance babimi, bazu ba travail moi bien, moi développement mon esprit. Et bati bango ba garder ka esprit ka kunate. Ba ye ba pe que koto famille batika ba famille bazali ba setre na bango bazali koto. Il faut baya na moi oyo bango bazunza ba opambola bango. Baya nango baya kosunga bana ba objectif ya bien oyo ekoki kosala pe que développement mboka isa nini ekende liboso. Merci chers amis, je pense que vous allez répondre ndeko. Toko tabena na kati, tangi na toko tabena wasa wana parce que nga fa na wasa. So tabena wasa wana avec mon caméraman magique Gansi Loulé Zible ango mon pesa wana azotala masolo. Donc Antoine on appelle merci. Donc à moins que tout le monde en emballassima. Merci à toi donc la participation. Kitoko, tous les gars. Chers amis, il y a Boss TV Live, mon histoire va la vérité. Tout le monde aux États-Unis, tout ça on a qui pratiquement 3 semaines à peu près. Donc dans un an on a wasa awa, na côté quoi venir wasa. Na baki na ye, na mona ba imboka, ba ndiko na tika parce que ngaza mona ko tsenga na uta awa. Donc on a posé ma question par rapport à Mambo, tout le monde trop de poubelles, salité. Tout le monde est sous le panel, qui moi Gaïa m'a parlé comme dimi et qu'on a pour nani. Ils ont dit moi pour nani dans tout ça awa. Na pena na mombele, ma belle nanga, ana limité. On va nous ça va peut-être ça na kuto na soana ba niveau. Pour les gars na trai bango donc aba na kuto pe. Bonjour bonoko. Vous allez bien? Ça télévision Boss TV Live, il est à la net, il est à la télévision soit mais il est à l'internet. Ils sont aux États-Unis, ceux qui n'ont pas de c'est juste parce qu'ils n'ont pas de cola. Alors, moi, des questions à poser, tantôt là, il y en a 2009, 2001, ils ont eu une abonité. Mais des bits, il y a full, tu peux pas parler de 10 000 bits dans les années. Pourtant, moi, je vais répondre à moi. Problème érosion. Les problèmes érosion, mais comment déborder tina niveau banda kuna biso. Si on a bana miki abosala kandeni, pourtant ozolo ba Hollanda yo na bana potutu parce que sobi toti la gouvernement na biso makambo akora pekati depuis kala yubi. Mais na lingaki ngamoko neti na mona poto. Lem soupe tout ça pe na ba natif muso ba ya bombele. Obasana miki le so nga sunga. Neti basa da mo ki reste pe na bité mo ideni ko sampo bana poto o ba utana mombele awa o ba ko sunga neti bino par exemple. Bako eloko nini bako sunga biso bako sunga biso po babongisela biso mai oyo etika ko déborder na kati ya bandako na biso vraiment to komi lisu mal à l'aise awa ke bambula so ekomi awa penza to mona ande passe ba malade belé pe kotela biso na kati ya bandako. En tout
tout cas Serge Bena, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Na Ganseloulé, na Fiston Lunga, na Blaise Ngoumo. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Na Nazar, na Katsa Limité, na Kola Awa. Na les gars na ba uniforme Awa, ndi na bande toujours Goloba. Donc ça là ngamawa. Je pense qu'après 7 ans, on a salé mon panza États-Unis. Na yawa na moni mboka ndé komi, na bana sous sabara bande. En tout cas, merci n'habite de Moussa moi lo baksa. N'habite moi idée. N'habite. Na yo baksa moi lo. OK, ndé moi ça ngalo ba. En tout cas, vraiment, papa, eza mwa malamu. Tango ozwi idée, ça fait que mboka etongamaka kaka na baide. Parce que soki totali kaka ke gouvernement esunga biso, bazosunga mpe biso te kaka omoni ka moto aye na kosala boye akei. Mais à travers biso moko bana mboka toza volonté. Tango ke elobami ke kirage esalema. Biso moko bana quartier mpe tokokita tomoni ke batie biso poa. Eza malamu mpenza tokosepela mingi mpe tokosala mosika. Neti Olivier Elvada Bajima, gouverneur à Springfield. Mombele yango nabi yo mona monga fula. Oya potsa mo loboko a équipe communauté boito sunga bande po ba palin façon ni na moni ba palin des aki moulai me palais kondi donc na ebité. En tout cas donc tout le monde miko tout le monde makolo. Tout comme matina kati ponga na fana wasa na pena donc na leka na ba uniforme. Tant tanga chiki. Tout pour ça na moka tikuna tout so bande ba lingi ba participer tout le idée tout le ba voisin moyen parce que je pense que ngana ye Sali Fondation JNF, Fondation Germaine Ngombo Foundation. Donc, quand la mise toujours en marche, je pense que tout reporter en plus pour la commune, surtout pour la quartier, vous avez base dans biso. Bientôt, là, on mobilise les aliments. On a kaka bino bossé na bana poto, bossé na bana poto. Donc, ça la moins le moins bien. Tout en a besoin. Ngamo na kurati. Y en a lingi bino mo banatif bossé na bana poto. So bon certainement qui rage et ça la bien. Moi, le bossou les ali. Ça va, merci ya koloba mingi ezali te. Bon, merci ya koloba mingi ezali te ka mosala esalema. C'est le soir d'accord on entend sur makolo. Si na kati kuna na nyina na venu na fanda wasa. Donc tout n'est pas de ma question. Merci à suivre. Merci chers amis, para poto spakamboa. Lismo kana la patronne la mère de mes enfants. Na mon niveau mo so panema na bilanga mais ngana bive na ba 2001 2003 a ezaki palais. So ndako kinda bi vraiment ndako ezaki kinda bi. La mbula cause dans nini? Ndako awa ezali na ndako pende ya bolite yaki 4 chambres salon. Nyoso e perdre dans likolo ya ba mai. Tape yango to baluke koma na bilanga. Yana lobi to senga ba konzamboka te po konzamboka ba sala rien. To senga ba to lemba. Senga ce qu'on a bana poto. Oyo bazaba natif limité. Neti ngana mona limité na fana na wasa. Na tangi ba chiki awa. Senga na bana poto ba libana suki ba so limba sunga neti bino neti na eloko nini. Ba osala biso kwa kirage. Po ba ko nzamboka leo mo atato sengi na ndeni ne to ko kate. Senga bana poto lo kwane ti yo pe yo boss mo telemi. Senga o secours na yo mo. Poto vanda calme. Merci chers amis mon niveau TV. Moi l'histoire na betia. Même si on quand ça y est, la payance combien dans la $5 gars. Donc na les gars cellulaire, on d'accord na biso. Mais le basu ça non papa. Bon le basu ka zaka ke to za na biso bien. Mais qui ça sande ba la poto nde fobo ça qui ça pour qui ça c'est la bien. Merci. Merci vous mon topé ça mot na poto. Té. Kuna mta poto ba. Merci, tokati wana. Totambola toujours. Merci. C'est bon. Merci chers amis. Toi si kopena na wasa. Donc wasa yango yo. Ngana kola awa. Natangi bachiga nena obande toujours koluba. Oza base na ngai quoi. Timoni JNF Fondation ezali. Yande po to sunga limité base na limité. Mombele mososo. Donc naza bana na wasa. Mona venu excuser. Mona venu oyo. Nalobi mana ba uniforme awa na kebo e pa na bimina zuibis na ketchik. Donc abaki to fanda te ko kuna to fandiga boye. So moni mapona minde boye botiba postuler. Il faut que attendre un peu battre na passi. Donc on a une assistance dans le bail toujours tout ça na wasa. Ngana tu naka ba mama bandego bandego bali bali awa. Base ya poubelle oyo utina nini. Yo mote mtu tango longolaki mama tembele wana so boaki mbala mongo leki boka mpena na po. Boka pena na sika na wesingi lem so yo mote muzana base ya poubelle o nina mundi banda par exemple mama.
Papa, biso bizindele ki mingi. Bizinda doki moye te mai kotonda lokole balé. Do pe me pesa ko pema ezate poto mai. Yango to moni moye te. Yango to zito tie ba poto ba nini ba fulo yo. Pola nini to dimine mo poto le baba zo batu zo dira ko leka. Biso mai vraiment to kufa moye te. Ezo do bogode na ndenge ya suka doki liwa. So eloko nini osenga to bito senga ba konzamboka te. Ba konzamboka to senga to lemba. Elo ni osenga na bana poto. Net bas pas comme ça kuna osenga na bango peut-être ceux qui akokatisa mpe kosala mone ti courage be eloko moko nayebi te eloko osenga na bana poto mpo bakonti tolembi tosengi na bana poto babandeko na biso ya congolais bayede biso tene tozosufri na wasa awa direction awa soma ese débordé tozovanda te tozokufa na bana microbi bayede ndeko na poto bayede biso basalisa biso basunga biso bandeko na bango merci bolani maman lobi de musa bakisi kuna maman bakisi kuna bat na tracteur mais maman je pense que tosungana vraiment yeah bon idée zalo bakisa nenge mboke komi boye vraiment na bana miki ba bota masika vraiment eloko lobezali papa awa moeza te bizinda soki mbule betia biso ba jeune fille to komi ko hôpital ba infection maladie mso ezate ka ba infection na bana mikie kaka ba infection yo moko so mona bana kutu nde bazali awa penza bandeko na biso bosunga biso botinda nini yawa ekirele biso kalamu soka kalamu eza kire awa kimia kokota awa tozaka na posa bokirele biso kalamu po tozwa kimia po soki mbula ebeti awa moya eza te tozonage nde ya konage ma elongo na cheve komi ntina kingo donc moya kovivre eza te tosenga lisungi baya okirele biso kalamu. Merci adula totombomba masala ngo za bala rebele uzaka na indiana wana toza kutu to na presque na fe elanga boso to mbule ko banda so bano bazala wapi vraiment merci je crois bolandi la main dans la main tout sungana tout mutu na mutu abule vraiment pas to wuti ninga na zongia na waso na kola na sale logo yo pona la même ba konzambo botala boya kubongisa ila tegelelo boya na ba polo boya na ba soki ba 2000 bo corrompre ba voter bino on nenga za boye so yo bino bule bino ba voter yo pona polo na pona 2000 no ba voter te donc nzambe aza juste o tout alinga flatter peuple congolais plutôt na ba polo to penini o legate el boso assistance nanu bosunga comme ça pe bande ko ba voter ba bino atsoka mama namoni oza mokanda makasi vraiment ndio telemi wana oza mo idemo bakisa na mamutolobia ngai nazala mo ide po na bakisa omoni papa bazoya oya mais eloko moko tozoyo kango na matoi na biso ka ekoti ebimian baza na bolingo te bolingo eza te po soki bakanisaka biso peuple tozawa ndenge tozokufa tala bandako ndenge toza tala ndenge biso toza sikoyo tokosala biso tozalaka kutu na bajeune garçon te basala biso secours nde tomonaka pasi ndako ekwei boye bomati likolo ya ndako place ya kokimela eza te me ya mbala oyo soki bato baza na bolingo na biso epai oyo mombele limete baya kosunga biso soki bango basungi biso te toboyi ba 2000 toboyi ba loso toboyi ba polo eloko moko te bapesa biso kala eloko moko mpe tozwaka eza te ta biso moko te bafulu ndenge toyi kobwaka mpo tomoni ke moye tosala otreme eza te mitema ese esuki biso tolembi kaka oyo aya na bafrateri ya bango ya lokuta tolembi tolingi nde makambo ya malamu bakire ekalamu sikoyo biso peuple ndenge tozokufa tomonaka mpe burgumestre te tomonaka mpe moto moko te lokola vote ekomi oyo aya aye kopesa aye makanisi makambo ya lokuta tolembi bango ya mbala oyo zero toboyi. Ok, merci. Je pense que il y a un malamu bana poto et mais la pena te to suka comme na suka donc on appelle nous merci na 5 pe na binotu ba masaranga bozana mekili a aux limité to na base mombela donc ils attaquent ni to moyi lelo ba bandere ba no mata pour voter yo sont déjà députés mais era ngo yo sunga ngo to ala poubelle partout ba no emike yo avenir nini za pour bango pour avenir na ba oneti bana mike yo donc il faut bosa la peine effort bozana bala même na miki lento na bala oyata na mo 10000 na yo bibo ngana mo 10000 na ngai na luata machine moko yata elongo la taba salita pa moyo na luata mo danki moko parce que ngungio sawa na ebite ya poto na moyi boso mina botu donc et puis toi na elanga presque na fin bon ce que tant mbule ko banda yo zande nini to yo kapema wana bande una suba ali awa toi merci chers amis vous à tous que j'ai branché la chaîne abino toujours car ndenge zala toujours tout ça musala donc wasa yango je pense que tout ce qui
awa na interview moko ya lelo tokozonga lisusu pour que tocontinue tokota mpe ntina kati kuna bakote ya nsima ya luzwa soki wenza luiza soki eza luza tokebe ntina tomona bayimboka tosolola ndenge lelo basololi merci napesi moto na bino tiso nde bolandanga na niveau ya chicago fala bahona pays ya propre na niveau ya texas namoni doros chimanga na niveau ya iowa namoni masalanga timi almes siko na michigan sipakambo serge bena hervé lupana de office andikasa ciao merci